eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image eloko na osenga yo chicote bango edito image banza songo ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais mon Paris Express y'a Patrick Maloavendi mon Paris Express y'a Maloavendi bonjour bisadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hote. Veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Maloavendi. Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Ba koli le koma kitoko. Il faut les canards. Rue Léon numéro 25. Et puis Patrick Maloavendi. Balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate on a quatre agences oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Maloavendi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Maloavendi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loka kitoko vraiment ngo iumela hatina biro ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maloavendi Rue Léon numéro 25 bala potagence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 Chakula na nepela
Let's